un phénomène musu mutakufa qui va côté la mort qui a bimi mais les hommes de Dieu ont prié mutana sekui parce que esprit na ekete net esprit souci ekete esprit souci za kanda et esprit na ye et roboma trois artistes ça là c'est pour point ni du coup papa bozo talo na ndamo télé quand on passe un message awa il y a beaucoup de gens qui mais ça profite en pour masuba esprit na ye je vous dis esprit à mon de tambolaka esprit à mon de ça la puissance esprit à mon de ça la capacité Zambena moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe pokwa Mbote bandiam les GDTV en foot asika ezalinga wabino la grande dame mais quand nde to mesana wa opesa bason pe opesa conseil bande otoyo lisusu quand nde na ebisa bino soki ya kolobeza to roya soki ezate to roya te. Je crois depuis makele les bandits par rapport à liwende on a vu ce souci na sa l'émission mon côté. Et soki lelo bande kotoye poto loba et ça parce que loba ezali des fois il faut pas qu'on se précipite ka et aux otala nanu aux observer Bible zoloba celui qui réfléchit sur les choses est un homme intelligent et c'est très important dans la vie kozala kaka mbango te et parce qu'il faut émission côté la chaîne parce que matière et bimi parce qu'il y a de ces choses là surtout mamba molimo les choses spirituelles les alabama moko très difficile à comprendre et quoi ça la analyse na loyenge faut ça la très attention c'est vrai to yebi analyse salemaki ba lobi ke souzi akufi po ba isola kaye ba tension na ba souci sali ke akufi après bat balali ba lamuka ba même bat ba bingo te akufi na komba Teresa na monoko Teresa mutabomiye après bimiate ba sacrifier l'autozo ka ba version na ba version bandeko pourquoi les rosala l'émission ne rosala l'émission parce que ya holobezali et s'il vous plaît bandeko partager l'émission et rosala malamu mingi prophète oyo boyoki na introduction to pe na bandeli to la bino et vraiment moi émission na ya moi molai et na suka après analyse na nganga na ozana molai te boyoka comment est-ce qu'à s'exprimer qui comment est-ce qu'à expliquer qui va fait les amis surtout ba mambo ezala spirituel ba mambo ezo concerner corps du Christ en tout cas na kanga monorote na yara na loba pourquoi parce que naza concerné étant servante de Dieu étant sentinelle étant enfant de Dieu étant chrétienne bandeko toyebi phénomène ya ba mawa na milieu ya ba artiste et comédien et komi lokola lipa na nguba comme on dirait mikate na tongo bolamuki ba yeko kabolela bino donc chaque année ba artiste et comédien bazo kufa ba nuna kate ba kola kate ya fleur d'âge ba jeune bazo ko kende kaka boye ce qui est vrai biso nyonso toyebi ke ya monde moko kisi eza makasi ya monde moko jalousie ya makasi ya monde moko challenge ya makasi eza yango nde cause ya ba décès otozomona na liwa je crois ya comme on a moi mbalo wa mukuse ça y ça même pas un an ou akufa qui année passée moi mbalo wa mukuse comme on ezoki mangai et azali pe artiste comédien o baloba ki no ba empoisonner ki comme on ezoki mangai soki kombo yena koloba kombo na e ndeko wana na salaka analyse moko na loba elo mo na lobi soki nga naza na ndeko aza artiste comédien na nga na ebisa etika kopo to lukelo kopo mususu ozo en fils que 1 franc ote parce que to boy to zanga yo awiya na loba kango bandeko ata bino moko botala suzi nenga kufika aboy suzi akufika kaboy. Les amis, moi ce qui me concerne plus dans cette affaire likambo na prophétie Bible zoloba boy. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Bible zoloba na Job, je crois, dans le chapitre 14, son abosanité. Et lobby, Dieu parle par des visions nocturnes, par des songes. En fait, meki ko mentionné pas mal ya balolengo nzambe alobelaka. Par des prophéties aussi nzambe alobaka. Babakisi balobi, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Bandeko, même Bible zoloba ne méprisez point la prophétie mais discernez-les.
bozwa bo retenir ya malamu pe bobwaka ya mabe. C'est vrai ba aventurier baza ebele. C'est vrai ba prophète ba omo bota lokola mayebo. Mais bandeko na ngai eloko na koloba na yo zolanda ngai, Dieu peut utiliser n'importe qui ou encore n'importe quoi pour avertir yo. Anessa balam na Bible aloba mpunda. So mpunda aloba combien nzamba va utiliser te moto. C'est vrai, il y a une réalité na mboka Congo quand de babenga ngo premier pays producteur des prophètes. Et tous les prophètes ont dit que mais néanmoins ebele makambo lobaka ezama ambwa solo. Bato nasir bato bele balandi émission na Chebiso télévision, il y a prophète moko soki miché na boso na bosanité. Normalement fallait pena na cha morceau ya vidéo na ya émission na mais bon, il y en a vraiment d'importance néanmoins to relater quand même et mamu oya lobaki. Prophète on a appelé ça prophétie. Ce que j'ai aimé, après ça avec précision, tatonate bamisusu généralement balobara kombote. O kakako artiste moko ya mwasi azokufa, artiste moko ya mobali azokufa. Tata wana atanga kombo ya Suzy. Bachana photo ya Suzy. Il paraîtrait, nde na yokaki, Suzy asepelaka te abengaka même Chic. Parce que Chic azala pe artiste. Et asala pe théâtre na momba bata moko boye. Abenga même Chic asepela ta lobi, mais comment beaucoup kocha image na boye puis peut-être fallait peut-être m'appeler en privé. Je sais pas, ma basolo bandeko 6 mois passés. Prophète toto utu ko la bino. O alobi ke esprit a Suzy za makasi ezo luka 3 batu eko boma batu misatu. Et bon mon nango eko landana. Bandeko ye apesa ki pe message. Alobi yango bien mentionné. Apesa ki message pour un politicien, pour un artiste, soki pour un musicien. Et puis pour Namdeko Suzy, alobi les deux autres a solo la ki na bango. A solo ki na politicien wana, a solo la ki pe na musicien wana, mais alobi Suzy eloko bomisi eza mutu makasi na ye. Bandeko na uta koloba na bino Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour à préserver mutu, à épargner mutu na liwa. Généralement, tous la habitude de finga. Certainement, ils appellent mutu musuta musozo landa ta musuposi fingi. Mais il faut que nzamba za na couleur te. Nzamba za pe na formule to na aza na forme te. Que yo ebika nzambe po apesa nga message fo ya na nzela ya tata mobo ya mbinga ya mandefo apembe ya mutu munene ya libandi non, c'est pas ça. Nzamba oya na nzela mwana mwa muke ya 5 ans. Nzamba oya na nzela ya nyama. Bato baza na capacité ya koyoka to pe ya comprendre ba signe. Akomona libata zoleka epesi message, je vous dis des choses que je maîtrise. Naebi marambo surtout na domaine prophétique. Ah oui hein. Mutakolo tando to azu message. Mutakomona ka abimi libanda ka amoni eloko moko événement moko esalemi na bimisu na liboso na ye. To na présence na ye. À comprendre que nzamba olo bananga azo prévenir ngana bimate nzelo nde na obima boza malamu te. Faut sala très attention. Mama papa ba loteli ndoto. Ba pesi au message. Oui, c'est vrai. Aux obligés on dit manière sauter. Mais aux alapé mbango robot ya teto pe ya corriger tete. Si Suzy avait considéré la prophétie, oyo et pe ça maké pas chic par exemple. Ba tchaki na photo na ba abenga ki même parce que c'est la quitté. Si elle avait considéré ça, certainement ngazo ba précaution. Boebi tout le monde n'a pas la grâce, hein? Il y a Songolo Pakala, mon homme toana ngolu na yonza batchikatina. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que na yoki na bama solo balobike. Tango citation na esa gravaki avant kufa awa. Pasteur na ye alinga ite li solo ane tambola ba divulguer te ba beta te ba lobate. A gérant en famille nzamba kosala. Tala ba pasteur nyonso te ba pasteur bazana ba grâce ndenge mon côté. Yana mutu mususu ana ngolu soka exhorter soka tei osimba mina motema. Mais ana do en révélation te. Aha. Et ana mutu mususu ana ngolu na bandenge moko boy. Dakoza na do en révélation ou encore mais ana do en guérison te. Mususu ana do en miracle te. Mais il y a de cela soit appelé au message. Eza yango ato boy eza yango parce que zanzambe mutu a utilisé kai bongo na domaine wana. Yango to zala na habitude ko iba ko considérer c'est vrai ba pasteur rebelle lolo na ba église na bango ba obomisa ba âme karaboy. Ana ba grâce te, ana ba domo ko songolo pakalati, ana ba kato ba problème mo wana zo lembana. Ola comprendre que les accords du Christ ndeko na ye moko to pasteur moko songolo nzamba utiliza kai
na nzela na ye mutu pe akokozwa lobiko te alingi te mutu wana kende kuna to ayoka mosali wana tokangi parenthèse. Bandeko na ngai likambo oyo esa pasi. C'est vrai on peut tout dire mais na minute sous ça entre ciel et terre et kozongisa ete ce qui est triste perte ya vie mutu akeka boye mutu akei kaka boye vraiment ya solo wana. Ndeko mobali alobi ayebisaki Suzy Pasteur Michel pardon oyo ya apesaki émission na chez biso alobi ayebisaki Suzy asala très attention na entourage na ye parce que amoni liwa amoni mabe bandeko na ebite ndeko Suzy azwaki yango ndenge nini ndeko jeune prophète ope oyo toteli bino imagine ebandeli awa ya yekutu eza ya kala penza te Suzy onde alinga na yekutu koyoka ete ye pa pesaki message alobi entourage ya Suzy eza malamu te e boyoki ndenge abakisi alobi ke liwana meme ezaki ya ete basombi liwana basombi mutu asombi ye kosomba do basali échange batekeli ye liwa s'il faut loba baswape ye mutu mosusu ala kufa me baremplace ye voilà le mot baremplace wow nzamba sunga biso e apasi e amawa siko eloko esanga pasi awa eza nini eloko esanga pasi awa eza ame ya Suzy. Est-ce que boyebi ke kaka nde prophète awuti koloba soki babomi yo koboma po ba utiliser yo ça sous-entend que tu n'avais pas Christ. Je vais dire des choses choquantes, difficiles à digérer, dire, mais c'est ça la vérité. Tala, naebi sarabino, koke l'église, et ça synonyme à robongo la moté maté. Il y a des gens qui fréquentent l'église, mais bazana ba antimba sona loketo. Ana nzambe mususu, mais a okene pe kosambela. Alobi ke a confessa kombo a Yesu. Et koyoka na bama solo ndeko azali na pasteur na ya bane kolandela ye ba o bana kosana bango ba prière tout le temps sikobo lo banto lo banene nzamba azaki incapable parce que liwa o eza clair que ezaki liwa normalité c'est vrai tozolobi te ke soki mutu ana Yesu ndako kufa te tolobi bongo te tolobi te ke soki mutu ana nzambe nde aza éternel na se na moi non loin de là. Dieu peut permettre la mort il y a bien aimé na ye mais c'est pour que ce dernier a que se reposer. Et non pas pour akende se retrouver dans le monde astral. Ton esika mo songolo par là-bas na ko utiliser. Ndenge balobi que non, aza une étoile makasi et muto alekisi to pas sacrifier pour a utiliser étoile na ye. Tala bo songo ka ba mamba lo yengete. Ngana ya na ko sala ba analyse ya ba lo yengete na ya na ngape ko sala ba analyse te po balobi po bazongisi. Combien de prophètes ya lokuta to yo ka ba pesa ba message. Combien ba to ba kufa ka o ka prophétie pesa maki effectivement prophétie pesa me bonang bomona ngana ya na ye ko sa message ko sala analyse to ya koloba. Je ne dis pas que nazo maîtriser nyon surtout na yebi nyon so Bible lozo ba nous connaissons en partie. Mais néanmoins na domaine prophétique na yebi mwandambo le prophétique. Donc mambo na oloba na maîtriser na yebi maramu na zoloba. Bandeko milieu wana eza mabe tamba oloba mabe ba se trikaka entre bango ba sala na mabe ba bomanaka ba lukanaka ba botala Tcheko voilà comme on a banako luka on a botala Tcheko akufi même pas une année et balobaki 3 artistes comédiens ba rolandana kokodio kwa kufi suzo akufi to ebite misatu nani yo zo landa ngai na bangi sote yo lingaka ba comédien na biso ngape na lingaka ba on a landa bango yo lingaka Serge bondela mingi pona Serge pasteur patron prie beaucoup pour Serge parce que liwezo réclamer ndeko wana nzambe aza capable ya ko épargner ye et nao nazon di magenzamba ko épargner sinon te par mégard risque za Serge asi ça marche te mais na kombo na Yesu tozo bondela biso nyonso nzambe abatelai bandeko na ngai ya pasi makambo nzamba sunga na ebite toloba na monoko nini toloba na monoko ni tala généralement bato bomona wana ba artiste comédien bomona wana ndenge baza wana sur 100% bondimela ngai na yebi keta musu bondima ngate parce que bayaka na ba générique na ba ombozoka banzembo banzambe ba wata asambela ka kenda ka église tala ya na ba forme ba fond ezama ka mususu a osambela mena c'est autre chose
aosambela me akendaka bakanga basukola ye aosambela me akanga nzoto azokende église me omonde bomonaka bango wana sur 100% bondimela ngai 99 bana bamaka mosusu à part yesu bomonaka balakisaka bino 99 baza na babiloko misusu na se na bango boyoki maka mutato alobi abi eza na bapionnier bapion ya bacomédien baza wana ya lobi une douzaine oyo ya yebi oyo basalelaka bachance ya baninga en même temps balalaka na bibembe mpona basuccès na oyebi babiloko ta so na oyoka yango ezaka ye te ezaka ye te eya na bandeko ebele je ya suivre oyo baloba so mpe eza na tata moko azalaka so na komini na wana kombo ezokima ngai oyo asukolaka bacomédien bon bref eya makambo na bango siko ngata nayokaka babiloko ya boye en fait nayeba kosesitue te elekelaka nga pourkui elekelaka ngai bolimbisanga bandeko na ndenge mabe te ate olobaka makambo tomonaka na miso bakufaka oyoka kufi atiki eloko te me azalaki na kisi Tsampe, Seigneur Jésus. Siko na mitunaka kisi yango bakenda kozwa ngo nini doka osaka succès sile baninga bazwaka kisi wana succès wana mbongo wana bandaku wana bamituka malgré vanité malgré okokufa kotikala malgré ekosilaka un jour parce que mbongo kisi ezala nango bongo mais néanmoins otiki quelque chose siko bino bovivaka bavie ya batole donc botolaka bosengaka via toyebi généralement bavie ya baartiste yango wana matolo so obwaki libanga po ozwa mwa 10 mwa 20 fo bwaka libanga en fait c'est compliqué basalaire ya malongi ezalaka nango te mosala mo bosa yango na pasi sikoyo likolo nango ozwi obakisi kisi yango tala bacondition bakomisi opede bakomisi lesbienne okobota te okobala te mais wana kisi mbongo mpe eza nango te mais franchement nayebi te vraiment que le Seigneur nous aide oyebi satana osakana na bavie ya bato na niveau moko en fait il faut zaka envoûter mpo ndima makambo ya boye mpo moto mpenza conscience ezosala ndenge paul ayebisi timote kobungisa bonne conscience te bato neti babiso na obeta tolo te c'est vrai na nga na eloko te problème te mais nalalaka na kimia ya lamuka na kimia bandeko j'ai pas besoin na minui nakende cimetière moko boye nakende kosala soki babiloko nini ou encore na baere moko songolo pakala nasala baincantation moko do nazanga kimia moko boye na vie na ngai ya bamikumba moko na omema non j'ai pas ce temps là j'ai pas ce temps là nakendaka kayu na ngai ya pasi moi salaire ata ya gravité mais permettre nga na lia permettre nga na lata nzambe nayebi te. La Bible dit que servira-t-il à un homme de tout gagner, de perdre son âme? Les amis, il y a beaucoup à dire. Mais, faute de temps, tout le baka est essentiel. Bande onangai. Récemment, tu as été la mamba ba pedula awa. Ba journaliste ba pédé, tu qui le bala papi ngombo me koufi, tu qui ba kombo etanga mi belé. En fait, plein de trucs. Tout ça, pour la notoriété, pour la gloire, pour le succès, pour muto maintenir poste moko songolo pakala pour muto bayemba kaye batanga kaye donc yende danger eza passé ya mawa oyo ke no mona mobali kitoko o abongeza la mobali ya mutu papa ya bana mandimi na ye baninga mibali banguluta ke na sima akoma inapte akoma épave likolo ya mbongo ya succès ya renommée ya tout ce que vous voulez c'est compliqué pareil avec les femmes moi si moi comme lele pour nani po azwa succès et puis après siko ya mabe ezala nde na fin en compte ya bamakambo wana nyonso okokufi na opeka bongo esuka peka ata ndenge wana tokende ata kopema na kokufa yango mpe okeni okoma oke na lie de tourment oke servir satana et puis après koservir na lie de tourment soki mikolo no ekoki o nzambe akatelo na se na moi si te retrouve en enfer mais franchement oyebi nayebaka te merci napesa nzambe mpo na grâce asalanga koyeba ye parce que kozala na yesu eza kado oyo nayebi te leki bakado to ekoexiste na se na moi oyo bandeko na ngai tala bobongola mitema omoni avantage ya kozala na yesu akopreserve na bamakambo ebele ezaka te polo bokende lola. Les amis, excusez-moi bolimbisa ngai bopermettre ngai nayebi que ça peut déranger, ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Tala omoni muto na yesu bokolia ye te bokoboma ye te loba nzambe azwa molimo na ye. C'est ça l'avantage et la différence. Donc, une personne qui a Christ, beaucoup yaka ateno botrike yende tosoka ba obeta ba masolo wana. O bosa la étoile na c'est vrai bo bundisa e oppression kozala nango kombe kozala me boko longete.
Donc c'est clair que tant que tolo bana bino ke bandeko wana ba image oyo bapesaka ya kozala na Yesu bana bongola mitema te bavivaka bavi na bango ya bakisi ya bamakambo kilikili. Donc balobi esprit na ezalaki faible yango bamakambo mosusu il faut koevita ke il se pourrait mpe mwana bato ta mosusu ye azalaki ne na kisi te suzi oyo kaza certainement nandimi mpe te kazali na kisi mais le fait kaka ke ya kozanga Yesu avanda kati na yo dota na oloba kovanda c'est vrai ta mosusu abandaki kokende église mais donner totalement sa vie à Christ et Yesu aza moboko centre ya nyonso surtout fondement ya vie na yo certainement azangaki yango balobi azalaki esprit faible. C'est comme ça va parvenir koboma ye. C'est vrai elle était empoisonnée bat bazolo bazaki na poison mais est-ce que boyebi que monde des ténèbres elukaka nango kaka passage to penzela. Oui, parce que bato ebele bazolo bake non mais muto azalaki na poison pourquoi bazolo bake babomi non ezo ko exclure te monde des ténèbres baboma pe muto ka ndenge wana te na monde des ténèbres po baboma yo il faut baluka cause to raison oka bambi fièvre moko esalika 24 heures apamba musukutu 1 heure du temps de raison ezala cause ezala te batutaki na mutuka par exemple po na 2020 nde toyoki soki na 2020 soki 21 suzi paraîtra bela makasi ya kobela penza ya kobela abelaki akotaki ndako pendant ntaba nomona pourquoi akufaki période wana te parce que apparemment poison wana etushaka ye ekende so mpe kotobola soki foie soki pancréas soki eloko nini yango nde mutu esalaki ke abela makasi po anini akufaki te soki ezalaki poison kaka pourquoi ebomaka ete période wana eye kobomeka lelo azali na problème ya poison oui azali na problème soki ya foie soki nini bazoloba soki pancréas soki eloko nini oui mais eza eloko ebandi lelo te pourquoi akufika lelo donc au fait ils ont juste profité que non azalaka na problème ya motema azalaka na problème ya poison azalaka na problème ya songolo pakala azalaka bazwi ye babomi ye toyoki bandeko lisolo ya bombanda ya suzi na Teresa na ye ate mpona koloba makambo ya Teresa po tomemisa Teresa nkolo ye moto abomi ye nga nayebi te moto mosusu ka na kati wana nga nayebi te mais ce qui est vrai toyebi suzi na Teresa nga nayoka lisolo yango deja kala inami moto abetela une grande sœur amo moto abetela ngai bawelela mobali yango azala na Suisse abimaka na bango mibale bomoni barivalité wana na bamilieu théâtral eza ebele e balukanaka comprendre balukanaka et qui sait soki ndeko ayebi mpe liwa ya Teresa pardon ya Suzy wana yaka motuna tolobi te ke Teresa moto abomi ye. Les amis, il faut faire très attention. La Bible dit lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. La vie force à la prudence. La vie est précieuse. Hein? Et tant aux autres, que place où il y a dangereux, en tout cas, le cas éviter. Ndeko ba averti ça qui est. Certainement, c'était ça la raison oyo abandé ko bangela parce que batu balobi mukolo Suzy akufaki. Natonga la mura ine bien pesa batu mbote. Mais azalaka bon certainement son esprit était déjà alerté hein, parce que muso alinga kufa yebake azali ko banga abandé ko banga ayebaki son esprit au fait yebaki akufa. C'est par rapport à Bamambo Ayoka, ba message, ba prophétie, azonga ki giga na momana et comment il est trop tard, c'est compliqué. Les amis, ce que vous pouvez retenir en émission le leza considéra comme message prophétique. Hein, ba lobito gobe nyonso mezo tant ko discerner s'il faut bonde là, prier. Tout nzambe, pourquoi message o? Est-ce que ça concerne ngai? C'est très important. Nazala na humilité wana ata mutu ngo aza soki ndoki soki nini soki nana ya ebisinga mama na loti tala na loba mabete na yokaka. Je vais prendre le temps de discerner, de prier même s'il faut, na comprendre. Et ça message to ya nango ka makanisi to a créer to parce que ba ezala ba supposition zanga ate. Ya eba considérer message. Soki ndeko yokaka a considérer ba message wana parce que message nyonso ezala na directive nango. Ndenge ba ebisaka ke keba na entourage ba omona liwa to pe ba omona mabe soka considéra to azwa ka ker asola tana mosala nzamba ngo que faire peut-être ta msoni ngeza boyete parce que nzamba loba apamba te
Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Et tant à lobby, ils ont tina, topé na cause. Si notre sœur avait écouté et avait considéré, maramulinge komate, topé nge kendele l'idée. Bandeko, paix à son âme, tozo blamete, tozo tcholate, tozo sambi samoweite, tozo loba mabete, mais tozo expliquer, tozo loba kara ba réalité ou tozo vivre. Et l'homme sous le bandeko, au bozo landangaï, rassurez-vous que vous avez Christ dans votre vie et que ba brèche est athée. Parce que ndeko bana ko sambela, ndeto yoki ndeko bana pe ko église azali na pasteur même on est holandela. Jamais na utu ko bana bino impossible. Muto ana Yesu, bato mabeba ya basi jetire ye pour balonga ye. Et simbate soki esalemi bongo seke nzamba bimi muta lokuta. Po Bible zoloba muto roboto la wazana mabongo na ete. Des fois to pesa satana accès na ba vie na biso moko. Yango ndeko nanga rassure-toi brèche ezate parce que Yesu aloba le prince de ce monde viendra mais il n'a rien de lui en moi. Il voulait simplement dire que quand nanga nane lo moto pesa satana accès na vie na ngai. Donc nana nyongo na yete na redevable na yete. Nana mabe moko te kati nanga parce que mabe oyo ezala kati na biso ne pesa satana nzela na ba vie na biso pour votre information. Tu ne peux pas engager le combat spirituel tout en étant aîné, tout en étant jaloux, tout en étant voleur, tout en étant impudique, tout en étant idolâtre. Tu ne peux pas engager le combat spirituel au long athée. Pourquoi? Parce que ça est redevable pas Satan. Depuis lors, tout le monde a chrétien, les lois soi-disant, mais tala mamabe. Awasambela makota banda kwa nganga. Awasambela mazana ba mamoa basala ya malamu tabimana mibale ya bato. Azosambela maibaka, azosambela nde kasi biloko wana nde muto pesa satana nzela to pe accès. Et diable attaquera légalement. Tant amoni loko na ye kati na yo akwataki yo aolongo nzamba oselote. Dieu ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que Satan a raison. Ah oui, le monde spirituel c'est comme ça. Peut-être na mikolo ya neto omeka ko expliquer ngo to comme na biso na suka bande wona ngai ngana otika bino boyoka comment est-ce que ce prophète est en train d'expliquer les choses par rapport à liwa ya ndo na biso suzi et sali pasi et sali ma bande otozo kama yele toujours ba précaution puis à son âme et à maweza pasi to ko lobaka bongo to loba sunene bon to loba sunene to comme na biso na suka nzama pambolelanga bino abonto yo na s'abonner et bande obondela mingi ya temps eza mauvais et surtout soyez prudents mokilo mambo belé. Je vous aime en plus. Il y a deux combos je crois Bakata na Suzy. Voilà au centre qu'on est bon. N'apprécie d'abord merci Nanzambo à Salibi Songolu, merci l'équipe à Sagesse Télévision Mobimba, au Bazo Yamba Biso à chaque fois, Bapesa Biso confiance, il y a les capons à annoncer peuple de Dieu, sans condition, pour nous comme évangile pour éclairage. N'apprécie merci na Maman Soleil depuis les États-Unis, moi si y a Papa Michaud, Maman Venice, mon témoin Papa Tigana, aux États-Unis, et na directeur à cabinet Papa Elvis. Le message n'a qu'à domaine prophétique, il faut savoir d'abord une chose, papa. Et ça n'a pas été belé parce qu'il y a une connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dans la sagesse télévision, tu as qu'à prendre la théâtre. Tu as qu'à te prendre la Satan. Mais tu as qu'à prendre annoncer les gens qu'on prétire bango makambo et ko salam. Il y a un moment où Zamba tinda ba prophète. Un prophète a ça pour annoncer biso makambo et ko salam. A ça pour annoncer biso makambo et ko salam. Dès que tu es dans 4 émissions, Zamba zopesa un message yande ko Suzy, Suzy Rokufa. Mais pourquoi nous avons besoin d'insister? Parce que papa c'est un message à Bassi Mibale. J'avais vu Tolobaki en émission passée, avant que tu commentes à bonne année, si je ne me trompe pas. Tolobaki si maman est Bakata, na maman Suzy. Mais la personne où Zamba et Sakinga est Zalaki Suzy. Pourquoi? On comprend dans le monde d'artistes et comédiens, jalousie Zamakasi. Dans le monde d'artistes et comédiens, Kisi et Zamakasi. Bon, occupé bon mécano et Zamakasi. Dans le tournage, n'est pas ça la tournage. Or, et ça n'a pas tout, on va ça concerné.
o ba yebi spiritualité ya bonoki ya butu ana ko loba na deux contextes et ça na artiste belé bolanda abo se kaka basala mambozo sexa biso na kata sorcellerie na kata spiritualité ba yebi bonoki ya makasi. Et ce sont des artistes qui ont na pièce nyonso ya ba tournage azalaka elongine ze figuré na tous les films au monde elongine ils sont figurés. Pourquoi 12 tableaux 20 50 kasi yango to solo ba awa yango lo ebomi mama souci parce que ba bosani tango ba kenda ka tournage et ça na ba artiste moko awa soki nzamba permettre nga papa na ositolo kombo ya 12 artistes. Oh 12 artistes baba salali basa ya basi na mibali ba bimaka ba kusaka na batakuba batakufa pour pas soit succès à ça ba tableau na kati ba ya ba tournage na bango c'est-à-dire à soit succès rapidement basa 12 personnes ba kusaka na batu ba kufa ba kenda ko kusha na esprit ba kusha na bibembe oui ba kusha na bibembe comment expliquer et ça ba mort que ba coopérer ka isali. This new £70 smartwatch is Bande disrupting the okande smartwatch bozoyoka. industry in the United Kingdom. This is a £600 high-tech. Et ça ba mort que ba coopérer ka isali. Ba mort que ba coopérer ka pona ba artiste ba soit bi ba corps ya bato ba kufa ba coucher na ngo pona succès. Oui. Nesko ba sala ngo événement sala ba na tournage. Yango remarqué mutake net tournage bien. Mais est-ce que tanta abeli sa le fièvre? Or, ba taquer na spiritualité ba yibie moto. Ne ba lo ba ke ba yibie moto. Ça dit ba yibie moto ba tourner l'étoile na ye. Ye mo a tourner et ça té. Ah, on a quatre mon artiste mais au moins mutu mususu ayaki bien pour tourner mais a comme devant scène a ko kalisauter. Oh producteur abi bon to me kanon ni ne musu mutu musu asalamu. Ba pesi mutu mususu asali a jouer rôle na ye. Oh ba kota ba kata ba kisi okene na ba kisi ba mengu mengu. Moi, j'ai rencontré déjà un artiste moi, ça reconnu. Ah, na kanga esprit na ye ezo bime kende ko ça l'invocation esprit ya mengu mais on n'a pas Congo. Mais je vous papa, tant que un prophète n'est pas n'importe qui. Un prophète c'est quelqu'un qui participe na royaume na réunion céleste papa. Tant que le baka wandeko ba sekaka. Yo participe. Nazo ebisayo. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Il y a des choses qui sont privées à bomber la mokonzamboka, mais à bomber la prophète. On l'a dit, papa. Et dans le monde, il y a art. Quand on reçoit un message à Maman Souzi, 2 jours avant Koufa, et ça qui entre, si je ne me trompe pas, ça va les 21, si je ne me trompe pas. J'ai eu à parler avec son esprit. Parce que j'ai vu son esprit en train de pleurer. Dans tout le monde, esprit, il y a Maman Souzi. Le même esprit qui vient maman tchala mwana pour nous sa confirmation ga okufa. Le même esprit a souci et bimeli ngezolela. Mais la tout ni souci pourquoi tu pleures? Alors bi artiste ba kosinga ba simbisinga touche. Ba simbiso touche pourquoi? Est-ce que Susan on a yeba ki yo yipo ba bimé Mais je vous dis papa, yo folenyo mais la personne qui message à souci. Moi j'ai donné le message parce que je savais. TV za radio te ba ndeko ba ta le message. Moi j'ai donné le message. J'ai pas connu souci na yebi boité mais je parle avec son esprit. J'ai parlé avec son esprit. Parce que esprit naïe, à le artiste de Wakosaki. Et ça là, Nchonting moko yaki, contrat mon fait ça la pièce moko muko na maza la poto. Je parle comme un prophète de Dieu. Contrat on attend ba yokani, pas ça la film wana et ba pesa qui attaque parce que Maman Souzi aza artiste à mukete. Asa artiste moko o aza reconnu pe ashwaka bien. Aibi art naïe. Netam ba sélectionner ba ndeko ba ke do tourner film wana, ne passe ba ke tourner G. Poisson, liwa, liwa kufi eza liwa na été. Eza liwa ya artiste moko alinga kufa ya mobile. Pour ne pas citer son nom ici. A 100 millions. A 100 millions na. C'est-à-dire azala qui esprit faible. Ya mona zo besa ba artiste tant ko kenda ba tournage keba. Rouge à lèvres yo swaka. Ba fond de thé otsaka. Keba. Ena mutu musa ko se mo pesa parfait na sa na tsa. Pour ni tant ko pesa parfait ayibi étoile na yo. Yango mona kabatu mususu lelo ba comme va que tournage force na mutuka. A comme c'est-à-dire am même monde influence pas mona ke yé pas sali. Alors que no louer mutuka ba tete ko louer ko defa aya nango pour ala ki sabatu ke ngabe na sali. Oh, na kata spiritualité soko za faible. Ba ko le komoto ba ko liayo. Ba ko liayo. Ndo moni makabe ko Maman Souzi. Tango esprit na yeso lela. Yo na solo ba te papa. Exactement. Na solo ba simbi c'est-à-dire ba leki moto ba simbi se touche. Ça représente. Voilà esprit na yende sur nanga parce que avant Koufa son esprit
na biso na kata monde spiritualité ndenge nini ezalaka so muto akufa lendi à partir déjà samedi muto akokufa amiye anosenti déjà que akufa oui akosenti déjà azokufa parce que amonomona c'est-à-dire ba phénomène moko to comprendre te et na kata ba phénomène esprit na ye comme il a koluka kobima et koluka muto asa connecter sa fort na kata spiritualité pour et annoncer PC annonce que muto azokufa oui ne place que okutana ye parce que son esprit a yebi que le prophète Crévis asa fort na kata spiritualité na bi le 21 le 24 il sera mis dans mois de février voilà ya sana vivant oui esprit na oui parce que on a expliqué na kata monde spiritualité musha na kufa nati muta na kufa boye awoye ba déjà que na kufa jour tel et ça le gars occultiste tant que na ko zo succès même si na succès no ça là 10 ans et puis la question là 10 ans na ko peut-être na février dès ko peut-être na mars et puis que na mars na kufa olandi yango mimba za na mars aye ko kibongo na mutema alandi Yesu siko ba miso so balandaka Yesu te oh peut-être et puis que esprit na ye natika na 4 jours la vie na okufa esprit na est-ce que eba notambola yango mona ke loti ka batu musu ndoto okolota ndoto na loti ya na bino akufi na okipa bino boloti na bole na matanga muta kufi maintenant muta kufi te ça dit ba loti c'est déjà na ndoto na muto asa esprit ya ndoto a loti ke na loti mama bino akufi omona pe une semaine maman personne nini akufi mais na lota ki angote et salami ça dit son esprit et que luka muto asa na sensibilité muto asa na force et annoncer déjà que nazo kufa na kufa ça muto boazo kufa ne esprit a souci tango etamboli et okuta eko bisanga que ba kosi parce na moni asolela ba kosi mais ndenge mama souci akufi il y a la capacité il y a obenga esprit na eto zongisa wana nzoto très bien. Merci Olobi, il y a la capacité à vous s'exprimer dans d'autres. Par quel manger, par quel moyen vous s'exprimer dans d'autres. Prophète Gravis, il s'est bisonnant. Ce qui m'a dit, akenda kambala moko, c'est-à-dire akufi muri mone keito et ngaka nanu et tambolaka. Mutu soka akufi. Et ça a des morts. Mutakufi na kanda na mutakufi normal. Ya ba sino monaka. Mutu akufi na kanda. Batabe masiakene za na kilo. Fobo boka masanga, boka makasu, bobo sala bobo akufi na kanda. Wana nazo banakata domaine spiritualité. Mutu akufi be na facilité, esprit de mona boke kunde be na kimia. Mais mutu akufa na omona ba dega ba ke kunda mutu accident salami. Ba ke kunda mutu boye mbule beti libule bukani. Ba ke kunda mutu boye mutu alingi ba kunda ete mutu alingi okendete parce que esprit na na kelite. Esprit ya mutu soki mutu akufi ekenda kambala mokote. Esprit ya mutu boye kende il faut ça la 7 jours. Or 7 jours wana soki bo umisie na kata morgue. Esprit na ye ezotelingana toujours. Esprit mutu matake kendaka le jour bo keno kunda mutu na kata libulu. Yango mona ke zaka ba phénomène musu mutu akufa ki ba kote na morgue ya bimi mais les hommes de Dieu ont prié mutu na sekwi. Parce que esprit na ekete net esprit souci ekete. Esprit souci za na kanda et esprit na ye ekoboma 3 artistes. Ça là, c'est pour point ni go. Papa bozo talo na ndamo télé. Quand on passe un message il y a beaucoup de gens qui Mais ça profite en bon souba. esprit na ye, je vous dis, esprit a mutu tambolaka. Esprit a mutu eza na puissance. Esprit a mutu eza na capacité. Esprit a mutu tambolaka papa. Esprit a souci lokola eza na kanda. Na kata monde ba comédie na solo bango awa kisi ondokeza makasi. Jalousie. Lelo ba te belé basa na poto mabala ba kufili kona ba comédien. Combien de ba comédien ba boto li batu mabala na poto. Mobali na poto ayaka kine ba vacances papa po abimana ba artiste. Et maman asa na poto asole la maya misu na ye. Ça ba ko tika ngobongo te. Dieu est juste. Donc kanda wana ndezo komi ko pom ça peut pas. Mais c'est ça parce que mutu muso asa na poto il suppose yo boto li mobali na ye. Maya misu na ye. Zamba c'est juste. Mutu asa ya une maman artiste moko aboto la kay mobali. Alinga mobali na ye autara allemand. Ayali mobile na tanga li mobile ne awa mbala komika ba kin pamba pamba akomo sala projet pa bing sa mwana mwasi wana akende poto nde mama na ko benga ngabi prophète ne nazali bala na problème la bandi na mobile na ngona bo mwa to bandi de kala na pasi mobile lo côté papa de toko le lonza masai ngoto e poto mais mobile drama masali nga boye mobile ya salinga boye akelinga artiste théâtre comédienne kuna na Kinshasa akomika boye ko abengisa artiste na prophète na bengio na bi okay
Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons prier. Laissez n'habiter au côté de nos jeunes. Au côté de nos jeunes à 3 jours. Offrande à maman ou l'action de grâce à maman ou à Pessa. J'ai prié sur ça. Na mis ça me saute aux agistes. Il a vu mon bali à côté de Kandako Babotinaï à cause s'attacher à une femme. Na moi si na imogo. Kala moi je Babotinaï bana ba kembinaï. Le lac on a bisanga artiste. Na lingi hôtel matak le juste juge. Et nzamba tellement attaque juste juge. La fille akufa. Artiste on a kufa. Akufa subitement pas akufa dans hôtel papa. Comment on est là? T'es pour ne pas citer. T'es. Ce qu'on a ignoré, l'artiste m'a couvert plus que moi. Vas-y, belé. Na besoin de toi. Vas-y, belé. Babonne, je vais aussi le cas. Ah, Nzambi. Babonne, je vais aussi le cas. Quand ma koufi, je te dis la vérité. Non, il y a no kosopani. La maman Solange, la nanga la demande maman. Le la fana na kimia. T'es le bon artiste anime. Je n'ai pas yémena. Bon, ça va tout le monde après. Pourquoi Milanga? Non, c'est un artiste. Mais dis-moi, maman, Arlanda, ça va pour nous, c'est télévision, évidemment, dans Zolo. Si quoi, puisque vous savez quoi, Maramwani et tout ça, est-ce que vous assure que vous avez un bito? Oh, plaisir, trop sûr. La minute, parce que place esprit n'est pas naïbi. La minute, on va y aller au corps, il y a bito. Place esprit n'est pas naïbi. Et tout ce que vous assurez, na place esprit n'est pas naïbi. Ba y aller au corps, il y a la moussi. Oh. Tu m'as dit, nabi, on m'a dit, mais mon cœur. T'es dans le cas pour ça. Mais c'est ça, nabi, on m'a dit, mais mon cœur. Sur ça, on est parce que c'est toujours un coquille. On m'a dit, esprit à Bintou, pardon. Ils ont tambourana. Ils ont tenu. Esprit naïe et au Kende, na lit de repos, lit de tourment. Ceux qui va continuer ça m'appeler. Mais le coup là, lié à Kolia. Moutino soba lia, moutino soba boma ya koboma. Esprit naïe et qui n'a lit de tourment. N'a lit de repoter. Là, il y a une place dans malam. Na bi moutino soba boma ya koboma. Ba lia ya Kolia. Esprit naïe qui n'a lit de repoter, qui n'a lit de tourment. Là, on a le baquet, bintu daza boye. Organiser lit de tourment. Na lobi esprit ya moutino o ba lia ya Kolia. Montréal, est-ce que Marabon a zoka peneza solo? Ah oui, ok. Donc on le baquet. Mon lit mon aïe na lit de tourment. Na lobi boy. Mutu nyonso ba boma ya koboma. Mutu nyonso ba ndoki ba lia ya Kolia. Ok n'en faire. Mais avant faire, on s'en a lit de tourment ça de l'attente ya bato ba qui n'en faire, ba qui n'en faire. L'habitude on entend que nous tous comédiens. Les lots, au basala ba pratique. Ya mai na ba tournage. Ba ya kana mai bimbi. Alors oui, na qui place na bien. Na otanga kombo ya tous artistes comédiens. Pour na kata tournage ba ya kana mai bimbi. Sali miso ba ya kana ngolo la asolo na canadienne. Ah, dia pesa na mama ina mena santé chaleur. Soit tamo mela. O mele mai bimbi sans le savoir. Mai wana salani. Na pesa dessine. Mai na ebomi o déjà. Tama miso mai bimbi. Et quand tu esprit est mort, au moment où on a mutu qui a koufi. Donc sacrifice. Ce qu'on a dit, liwa ya Wilo. A Wilo tant a koufi, azalaka na préparation ya tournage. Alors bien que nous landa, na ki yambana ba de ko na biso héritier wa ta pesi mbote sikazali, elle tourne ngai. Les gens appellent ça que ma bible. Ba simbisi tous pour cause de l'héritier allié. Olandi papa. Donc il y a mais la c'est ça, na tournage déjà ba yibi moto. Oh, munda sala ka ba wana. So comme on est artiste comédien. Allez la kama kasi aza sispe takata scène nakata scène de nakata soki net ba kufi l'artiste net boy Business presenter, stop saying actually. Bandeko or bozo basically, yoka you know, kande even the bozo sentence yoka. Zambe na buya